Deshodena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Deshodena TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci Naba O Balandi des shows d'Enar TV. Sokotangamba Liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV au la réalité. Tozongi lisusko lobela problème ya mukuna. Motezo pelaka kaba vidéo et zo continue kobima. Quel est le problème? Zala brancher na pesa au détail. Papa na biso abengi ngai na kotangi esika vidéo eutite. Papa na biso abenga lobi des shows d'Enar TV. Merci na ba émission ozo sala dans la vérité. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV. Des shows d'Enar TV, rien que la vérité. Batindenga vidéo mususu ya Pasta Mukuna. Vidéo wana na kati ya vidéo eza même vidéo na ebisa ibino kena na ba vidéo na ba émission eleki na lobaki na 3 vidéos à des séquences différentes. Alors batindenga 4e vidéo, ça veut dire vidéo ya sika. Eza ya sikate mais eza ba morceau ya vidéo wana ezo continuer kobima parce que vidéo ezala ki mulai bato bazo bimisa vidéo bazo kata morceau par morceau. Bochaki tembe ya koloba ki ote wapi mwasi yango oya zoloba mamba mukuna. Mais nga naza na vidéo siko o batindelinga eza na elongi ya Mami Chibola. Naza na elongi ya Mami Chibola yena mukuna na kati ya voiture bango mibale na kati ya vidéo. Cette fois-ci naza na elongi ya mwasi. Je ne sais pas si vous comprendre lo nazoloba. Naza siko na elongi ya mwasi oya bimisi likamba mukuna libanda. Morceau ya vidéo wana baza bango mbale na mukuna elongi na ye emonani na vidéo. Voilà vidéo au batindeli des shows d'Enar TV. Balobi des shows d'Enar TV zoa. Pompe vérité. Yango na ye na ya koyebisa yo. Yo ozondi mate. Na ebite pona nini tolingi to sala émission pona faveur ya mutu moko po yo oyo ka sentiment. Lokola yo zoboya babimisa vérité olingi biso nyonso pe toza lokola yo to bandoko ça non. Nous on n'est pas ici pour mentir aux gens. Nous on est ici pour la vérité, c'est ça. Ya batindelinga vidéo ya mukuna na Mami Chibola na même voiture, même endroit. Cette fois-ci, elongi ya mwasi nde naza nango ya Mami Chibola na ye mukuna tous les 2 personnes naza na bilongi na bango na vidéo. Mais c'est grave. C'est grave. Et puis bato bozolinga boko sabiso makambo ya FCC, je ne sais pas FCC na mukuna. Na lobaki on deya na ba vidéo eleki. Mukuna na aucune force ya ko chasser Joseph Kabila, c'est la distraction totale. Botika peuple tranquille. On est à la distraction, boyebi eloko bosala ki toloba ki on a ba émission eleki. Mukuna a aucune force de chasser Joseph Kabila na RDC. Yo kendo bengana président de la République na mboka Mukuna. A bengana Joseph Kabila. Joseph Kabila c'est un président de la République. Joseph Kabila c'est un président de la RDC. Vrai ou faux? Yo lingi na kosa po mutema no sepela. So iba lobi vérité o lingi vérité te. Voilà, donc toza on a te makambu ya Mukuna na FCC bobo sana. Kamba koloba Joseph Kabila dégage ezate. Moutako dégager Joseph Kabila azate l'ère actuelle azate personne. Donc toza on a te na ki koloba likamba Joseph Kabila na Mukuna te parce que Mukuna za ata na linzaka te ya kobimisa Joseph Kabila na mboka. Population mbesangani ba dégager Joseph Kabila bino bo triquer bongo lelo ya yebisa biso komi likambi ya Mukuna et Joseph Kabila dégage. Mukuna dégage soki Joseph Kabila dégage ya wapi. Donc, toza wana te question eza ke tozolo be la problème ya église Mukuna et l'église. Ikamba FCC Joseph Kabila na Mukuna. Ça c'est la distraction. Oye komema eloko mongote, c'est une distraction totale qui ne donnera aucune solution, aucune réponse. Donc botika o distraire population, botika o distraire peuple mboke te kama mboke si ekenda. Tala ba problème ndenge bimi mikolo ebele. Problème mboke eza makasi. Ce no lingana ebiso no problème mboka muke. Bino ndenge za wana na kati ya solo ya Joseph Kabila na RDC. Joseph Kabila balobaza kalipasa ya nani ya Jeannette Kanambe. Ya Jeannette Kanambe. Mais na minute osiko na ba histoire ya Joseph Kabila na Jeannette Kabila. Tomona bango mbale bongo zowe abima wapi.
Zoé na kati ya photo ya famille ya Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila za enfant adoptif ya Laurent Désiré Kabila. Oui, ça je sais. Aza li passe ya Jeannette Kabila te eza ba montage basala bongo Zoé Kabila bima wapi. Mais lelo Zoé Kabila za gouverneur na RDC. Bino kutu ba Kolombo kabozana ba fonction te. La distraction yango na bili kambu ya FCC, Joseph Kabila dégage ya mukuna, c'est la distraction. Bazo frousser peuple. Tu vois? Bazo kosa bino pour rien. Boti Kabilo kona mambu ya mukuna Joseph Kabila FCC non. Likamwani yana kate question exacto zolo belela ba faux pasteur. Ça veut dire vidéo ya mukuna eye lisusu batinde ninga vidéo ya mukuna. Vidéo oyo mukuna na kati wana basubaki na kati ya mutuka. Mwana mwasi oyo nani Mimi Chibola asubaka na kati ya chassis avant bakende koswana avant babanda koswana mukuna. Mimi Chibola asubaka na kati ya chassis na kati ya voiture. Du fait que bazaki déjà bulumbu bango mbale moya ko bimaba ke suba libande zalaki te. Mimi Chibola asubaka na kati ya voiture masuba wana mukuna kendaka nango mukuna masuba ya mwana batu bazo tuna. Olingna koso des shows d'Enar TV, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV, des shows d'Enar TV au centre. Rien que la vérité. Mimi Chibola asubaki na kati ya chassis na kati ya voiture bazalaki moyeba bimeza te parce que bango mbale bazalaki mutakala. Et puis biloko ndenge salami eza moko ya soni. Masuba ya Mimi Chibola mukuna kenda nango. Na minute oyo bazo luka masuba ya Mimi Chibola. Mukuna ocha masuba ya Mimi Chibola wapi? Ponde kona mwasi aleki na ba media. Aleki na ba media ba o réclamer masuba ya Mimi Chibola okendaka nango ocha masuba na ye wapi? Ko wanga na te pona na video na masuba ndenge na vai na kitao. Naza na video ya Mimi Chibola na masuba na ye akangeli yango be na chassis kwa masuba ona mukuna okenda nango. Nakosi yebisanga nakosi. Masuba ya Mimi Chibola ngana na video na oloba na video o Mimi Chibola zo mona na omona elongi ya Mimi Chibola ngana monie na kati ya voiture bango na mukuna ava bando sala asuba kiliboso alongoli masuba na nzoto asubi masuba wana mukuna kenda nango bazo senga masuba wana mukuna zongisa masuba ya Mimi Chibola okenda na masuba wapi? Rien que la vérité. Parce que bino boling to sala ba émission na sentiment, to kote la batou, mutasali mabe to kote le non. Tozolo balikambo est à l'église, le corps de Christ. Quand il y a un faux pasteur, il faut dire que c'est un faux pasteur. C'est clair et net. Bino boling to lo batendengeni. Et puis soki na fungole lio parenthèse mususu rapidement na kati ya makambo kaka. Soko tali likambo ya Gege. Likambo ya Gege Mbie na Eliane. Gege a proposé ki Eliane salelanga force vidéo au démentir o lobake makamyon so lobaki eza ya lokuta démentir vidéo na kopé sombongo tokotindo voyage okendo vanda na Dubai okendo pema après oya soki tozongi na contexte ya mukuna également mukuna ke ko promettre la même chose na Mami Chibola na kokomisa yo bien na kosalela yo ba voyage okendo ko voyager ozongela ba voyage na yo ya Chine bato baza na même contexte ya kokosa bato. C'est-à-dire yango mona kitango bakanga ki Gege Mbie ake rapidement pa mukuna akende ko sambela te akende ko bakisa ba pouvoir na bango bakende ko bakisa ba pouvoir démoniaque. Zonga na histoire bien ndenge zali Gege akende ka pa mukuna cheli nani Gege Mbie maboko kaka kala mingi tao nzamba atali abibino bo sakana ngale toke libanda na Gege na mukuna libanda bango tout baza na même contexte. C'est-à-dire idée ya kokosa Eliane ke non salela biso vidéo po tokotindo na Dubai okendo pema tokopeso mbongo bakado eza idée utaka pa mukuna ayebisaka Mbie yebisa mwana wana asala vidéo ya démentir promettre ye ba voyage tango ya ko démentir olongi c'est ça. Parce que problème ya mukuna eza problème à lelo te eza problème moko est daté il y a quelques mois passés makambo ezalaki déjà makambo ebiminde sikoyo eza makambo ebimi sikoyo mais eza makambo esalamaki déjà ba mois passés et na kati wana a prometaka bango déjà que non na kosala bino voyage et chose grave mukuna asui nani Mimi nani asui Mimi Chibola asui lisusu na leki na ye Angèle passe temps asui yaya na leki
asui yaya asui na leki na ye yango zo mona ba audio wana to bande ko comprendre te nani nana nya oloba question za na kata ba audio wana il faut boyeba mami Chibola aza na kati et puis Angèle leki ya nani ya mami Chibola donc baza ya na leki mukuna swa bango nyonso mibale na même église na même bureau na même lit dans son bureau dans l'église mais toza wapi Mimi Chibola tinda leki na ye Angèle akende zwa mbongo akolia pa ya mukuna na église mukuna zwina ni Angèle aza leki ya Mimi Chibola o bazo swana mukuna na voiture yende Mimi Chibola Angèle aza leki na ye ya Mimi atinda Angèle akende pa mukuna kende zwa mbongo abiloko akolia Angèle akeko zwa biloko mbongo akolia na bureau ya mukuna na église na kati ya église mukuna alingani na Angèle na kati ya église oh mukuna zara déjà na Angèle mais Angèle ayebaka te ke non mukuna bimara na ye ya mwasi mais ayebaki yango nde nini zala branché na peso siko détail yango nde makambo te yo loba lelo tango Angèle akota na bureau ya mukuna basali amour na bango na mukuna ndenge basalaka wana Angèle leki ya Mimi ayebaki te ke mukuna azoswa yaya na ye ya mwasi Angèle ndakenda komona ba video ya yaya na ye Mimi Chibola na telefone ya mukuna a transférer ba image wana na telefone na ye tango akomi pa na bango azalaki penza surprise Angèle tango aye komona video wana na telefone ya mukuna nde akamwaki c'est vrai ça pasteur oyo azoswa ngai nzoka ye wana azoswa pe grande sœur nanga c'est ça la question tango azalaki émotionné ya komona ba video wana na telefone ya mukuna a transférer na telefone na ye nde akenda na bango pa na bango ali atindeli yango mukuna pour la deuxième fois lobi yo makambo sali donc ozolala ngai leki ozolala na grande sœur nanga mukolo yo komeka na biso tozobimiso libanda et puis ndenge ezana to ke porter yo plainte na justice okine lisolo ezalaki mukuna partir wana trembla ba video o bakendaka nango déjà na l'état muto azobimisa ba video oyo na yebite point d'interrogation nani azobimisa ba video to yebite omoni ndenge histoire eza voilà muto abimisi ba video to yebite mais en même temps ba video oyo ekendaki déjà na justice video ya mukuna eza déjà na justice mukuna menaça bango amenança bango bazwa ba video wana ba supprimer amenança yaya na leki video ba pasola na ni téléphone ya Angèle leki ya Mimi ba pasola ordinateur na ye na boule que non ba bungisi ba trace non nzoka ba trace ezali tu vois c'est-à-dire mukuna na yaya na leki passe temps asui bango nyonso mibale asweli bango wapi na kati ya église asui bango na kati ya église matela o eza na église ne ona so bolongoli yango esopa bino hein botika matela wana côté eza aswaka bino en tour de rôle pour bo comprendre mais soki bato ba yebi bureau ya mukuna bokendo tala matela soki matela elongwe yebake ko sopa bino tozana ba investigateur o ba okende tikuna bakendo zela biso video des shows bakendo zela biso video ya matela na koyela bino yango awa video ya matela ya yanga na oyela bino matela mukuna awa bokota lango tala scandale ndenge salami na église de Dieu biso tozawana makambu ya FCC cache je ne sais pas mukuna Joseph Kabila dégage eza na sens te il y a pas un rapport entre ces deux points tozana problème ya FCC awa te tozana problème ya mukuna et l'église il y a un évêque et son église biso tozawana faut pas mélanger les choses. Mais bafana kwiti balobi ote bata FCC nde bata FCC yango na sele bino na ba émission eleki lelo c'est mukuna mena qui va dégager Joseph Kabila na RDC. Vous êtes malade, vous dormez. Illusion, ndoto ababa. Et sali mawapasi na soni question ezabwe mukuna bazotu na masuba ya Mimi Chibola osali nango nini pe okendaki nango wapi. Yo wanganaki bolobi ko wapi mwana mwasi yango oyo azoloba loba pona na mukuna ya botika ka tembe ba tembe wana nde eza bien te eza vérité to elibino vérité il faut accepter nzambe so akomisi mutu na suka yo kangate mon frère yo kangate ma sœur yo lingina sala ba émission na kosa po yo ka sentiment ngana kosa l'émission pona yo mutu moko yo ka sentiment te
Toujours ça l'émission pour na biso tout au comprendre. C'est ça. Bino bo wangana ki wapi mwasi yango siko batindi vidéo babi des shows. Zwa yango wana. Toyoki ba otuna babi wapi elongi ya mwasi ngasko na elongi ya Mimi Chibola. Yango wana na cheli bino pe na ba photo botala na miniature. Na kati ya voiture avant babanda. Elongi ya mwasi monani. Masuba o mwasi asubaki. Muku na meli yango po na cadre ya corona. To akesa na ngonini. C'est horrible. C'est horrible, c'est-à-dire vérité oyo eza à ne pas mâcher les mots. Vidéo eza vidéo réelle. Yo fana kwiti tika batembe ya buzoba na bien. Soki muto asali mabe yemero mukuna aleki na émission Papa Sango à répondre écoute le côté batunye ba question nyonso ale munoko. Mukuna n'a pas donné une réponse. Parce que yo côté la mukuna pona nini? Oui, soki nga na place no mamba mukuna na okoloba ngote na makambo mukuna sali na côté la mukuna te malamu nava na nga silence. Batunye ba question par rapport à vidéo. Alie munoko a sauté question, batuni a sauté. Mukuna est conscient de ce qu'il a fait. Ce que yo oko téléphone nini. Na tuni yo ce que yo oko téléphone nini. Ezaka po boza batu ya côté moko, yango yo boy ko comprendre. Po bino ezaka souhaite lobi, wate. Boza ba ene, ate. Parce que bolingi biso te balinga bino te ponani. Vous êtes des Congolais. On est des mêmes nationalités. On est des Congolais tous. Ba rolingo te ponani. Ba rolinga mukuna te ponani. Mukuna c'est un Congolais. Donc bino bokoma kaka na nzembu moko. Nzembu na bino ekoma moko. Soki balakisi bino vérité, ote boza ba tribal. Soki balakisi bino vérité, ote po bolingi biso te balinga bino te par rapport à quoi? Balingo te par rapport à quoi? Mukongo Muswahili Muluba biso tout ekolo moko Congo. Yo ba rolingo te pona nini? Question za pa na bino bolingi vérité te bozwa mabe bokomisa malamu. Malamu ekoma mabe. Ata ba yebisi bino vérité bino bondima karate. Mutu bakangi penza boye na vidéo eza clair na elongi ya mukuna vidéo na elongi ya mukuna atie soi omona ki yango te atie soi omoni yango te wona peka katembe wona peka balingi bino te non mes frères to comprenaka soki erreur ezali ndima erreur eza soki faute eza ndima faute eza quatrième vidéo tozwa ki 3 séquences à ba vidéo quatrième ebakisami batindenga babi des choses oa pour te sentir yondo zo pesa explication yango bien zo a expliquer bango moi si yewana na masuba basuba ina mutuka yango wana tozoluka ngwana pe ondimara te na ope na yeko yebiso soko ndimite seko za ya koloka oza ya koloka ndeko na ngatika na yebiso vérité oza ya koloka mamba mukuneza vrai les vidéos sont vraies eza kutu montage te webi pino bobandi ko kosa na montage yo za makasa o monter vidéo ya bongo vidéo ya bongo yo remonter yango. Montage photo, oui, d'accord, mais vidéo, on est à vidéo vraie. Vidéo vraie. Boye na ba défense nyonso. Po bo sala ka ke bo zipa vérité, ba to bandi melabino ke vidéo eza montage tika biloko wana. Ya bo pesa ba sango o eza ya solo. So moni ke okokolo bango te parce que boza, je ne sais pas, ekolo moko na mukuna, ovandi na yo nye kolobate. Tika batu msuba lo bo lio ya koloba ke vidéo eza faux. Au moins te ke bo sala mabe. Pourquoi? Soni eza ya nini? C'est un Congolais, c'est entre nous Congolais. Soka sali mbeba na ye bon. Eza na makambo yaka ka ndeto lobe yaka. Biso tout ozana masumu, nanya sala lisumu te. Nanya sala ekobote. C'est ça. Ka ndenge Jésus alobaki oya sala ekobote bamba mwasi andumba libanga batu bapanzanaki. Mukuna akoisami na ekobo. Mukuna ye moko andimi makambo ya salaki yo ozokotela epona nini. Yo oboyo ndima pona ni yo. Oboyo ndima pona nini. Yo lingina kosoka apondima. Non. C'est-à-dire, esali mawapasi na soni, mukuna yeyo na voiture, nzoka kuna bakendai kosala, basuba kipe na kati. Basubi tala masuba ndenge ba okanga na chasse. C'est pas, moi c'est akangi masuba. Tanga zoba lolacha masuba ilongia, moi c'est zomona na très bien. Yewana moi c'est yango yewana na chelibino na ba photo. Yewana Mimi Chibola, yewana zoloba. Leki na epa moi si yewana Angel na chena ba photo. Mukuna asali yaya, mukuna asali peleki. Isa maambwa soni. Toza wa pepi, moi si oya keko sala, moi si ya serviteur na ye na église. Tu vois? Moi si ya collaborateur na ye na église. Collaborateur a koufi, passe temps abandi ko soit moi si ya collaborateur. Ozo soit moi si ya veuve, moi si ya mowei. Ozo soit ye na église, en même temps mobile na ye yo collaboraki na ye na église.
bosalaki na ye dans le corps du Christ obandi kolala mwasi na ye na kati ya église mais yaya c'est que l'abomination olongwe na mwasi ya mutu bosalaki na ye na église ozwi même leki na ye lisusu ya mwasi et na kati wana osui lisusu soki na mwana mususu bazotanga na kati même famille quelle abomination et le même mais maboko kaka ya mukuna wana maboko wana ya mukuna le même mais o mukuna za nango ache boyo mona kiti oyebelo na oloba ache mwasoi oyebelo ko na oloba le même mais azwaka cheli bino kaka maboko wana cheli to ba imposera bino maboko oyebi batikela bino milimo nini omoni kote ba via bato beba na ba église okendaka ozalaka na yo saint ozalaka mwana malamu depuis ka mukuna chela o maboko comme impidique okoma mwasi ya ndumba libala ekima mibali balinga ko lisusu te nzoko ozalaka na bénédiction il fallait cause la temps de Dieu oyo esengela ki obala vie apressé okepa mukuna chelo maboko nzoka maboko ya impidicité bachela kayo depuis achela o maboko vie ekota libabe omoni kote maboko ya mukuna ekendaka omoni misala maboko ya mukuna esalaka omoni misala ba pasteur ndenge basalaka omoni maboko na bango misala esalaka yango yaya tolobaka bokeba na ba imposition de main keba na imposition de main na binzambi oyebi batu wana te baza batu mabe. Ils ne sont pas les appelés de Dieu, ce sont les appelés des diables, des bandits de l'évangile. Ce sont des voyous de l'évangile, des voleurs derrière la Bible. C'est ça, ils ne sont pas des pasteurs, ce sont des passe-temps. Au moment où on a mis ça, on comprend na ba geste na yebsopo tala ki vidéo. Au moment où on a mis ça kendo sala. Maboko ekendo sala misala mabe et puis akolongwa na mutu kana ndenga utaye koswa mimi chibola ayembangu na église po azana retard okenda aye asimbi miko abandi kosambela a imposer yo main atikeli yo milimo nyonso ya impidicité uti kosala omono zaki ser moko ya bien mbala moko komi ndumba o comprendre vino e compliqué kaka pona nini bachela ka maboko na mutu moko boya singela kita chelo maboko ozalaki frère a bien ya tranquille depuis mukuna chela ka maboko comme impidique olingo mona esusu mwasi te c'est ça moni kote envoûtement ezo uta wana soki eza makambo mukuna sali soki ezalaki un frère à l'église olingo mona bainga babenga na frère wana mba mona église ndumba abimina basi abato bongo siko mukuna sali yango esengeli to sali nini mais to benga na ye na église mukuna fois senga peuple de Dieu pardon asenga église na ye pardon asenga pardon pa nzambe c'est tout avanda na ban c'est comme ça ça s'est fait. C'est comme ça s'est fait. Mais le roi biso toza ba fana kwiti mboke kufa batu moko boye ba comprendre te ba sangane sika moko bazolinga ba mema biso tout na même vent. Aina simanango bobiono muku nazo sa l'éveil patriotique pour chasser Kabila. Muku nazo sa l'éveil patriotique pour une mission de Joseph Kabila dégage. À combien de fois nous allons chasser Joseph Kabila? Combien de fois? Combien de fois nous allons chasser Joseph Kabila en RDC? Combien de fois? C'est maintenant Mukuna qui va chasser Kabila. Ah, bino bozana distraction. Hein? C'est maintenant Mukuna qui va chasser Joseph Kabila en RDC. Ah bon? Ce n'est pas maintenant Jean-Pierre Bemba, Fayoulou, Moïse Katumbi, Badjongo et les restes. Non, c'est maintenant Mukuna. Ah, botika distraction. Botika distraire bat. Bolongwana bloko ezangitina. Bolobaki abakosa anini. Bolobaki non. Bo jugé te pona programme il y a 100 jours. Tozela une année, il va dissoudre le parlement. Est-ce que le parlement va dissoudre sous terre? Parlement va dissoudre sous parlement. Te wana toleki. Donc voilà, vous êtes là prêts. Et yakobalola malam et comme mabe comme malam. Vous êtes prêts à défendre tout ce qui est mal. C'est ça. Vous êtes prêts à défendre les mal. Et ça là qui traîne ce qui 100 jours, il va dissoudre les parlements. Et ça sous dissoudre les parlements et comme il caméra et l'ongwe caméra et que onani comment on a mukuna. Ah non, botika, ce n'est pas bien. Si l'erreur est là, c'est entre nous Congolais, ton dit ma erreur pour te lukaku réparer mais tant que bon dit ma erreur vous allez souffrir. Voilà autre nga to lo bango wana mukuna asali mwana ya batu. Asali buzoba mukuna abimina yaya, mukuna abimina leki. Na kati ya église, na kati ya lingomba. Bureau ya mukuna bolongola muste. Se bolongoli mousse eso pa bino botika mousse wana po batu ba mona ezala bien. Problème ya arme ya munduki o mukuna za nango etalinga te na posa oloba mambo arme te.
naza pona kosambisa mukuna na arme te biso to lobaka pona problème ya église mais toyoki na munduki eza na kati mais mamba munduki naza nango posa te. Voilà autre ngai toyebisa bino pona problème ya mukuna ngwana tozwi 4e vidéo esika basala ki na voiture Mimi Chibola suba ki na voiture masuba ya batu bazosenga ngo mukuna zongisa masuba ya mwana batu eloko sali nango toyebi te soki tolobi vérité yo koboya mais des shows d'Enar TV rien que la vérité. Angèle leki ya Mimi Chibola zo réclamer akenda kozwa mbongo na bureau ya mukuna soye na même bureau yango mona ba audio eza batu mibale c'est-à-dire ba audio eza yaya zoloba leki pe azoloba vous devez comprendre eza na débasi yaya na leki o mukuna abimi na bango nyoso mibale na même église. Mami Chibola azalaki mwasi ya collaborateur ya mukuna na église mobali na ye akufi mukuna akomi kobima na mwasi na ye akomi kobima na mwasi ya muninga akufa alonge na mwasi alali na leki na ye vérité yango wana na ondima te nous on est là pour la vérité. Voilà autre ngai toloba pona rebondissement ya 4e vidéo o ebimi pona mukuna yango pona kozanga ba émission des shows d'Enar TV tia cloche de notification quand ande na chewana soki ngongano eza na des signes de vibration liboso o bandozanga ba émission te so na che yo po okoti tozo sa l'émission moko ya kafu samedi biso tout ozala wana réaction na bino toza na des invités en ligne par rapport à dossier oyo toyeba quelle est la vérité na kati ya problème oyo mais tout est déjà dit mais tokoyamba bandeko moko en direct ligne kozala ouverte zala wana obenga opesa ba participation na oyo kosala bien le plus important cloche de notification quand ndenge na che wana quand ndenge na che cloche de notification ya yo pesa la ndenge wana desine likolo ngonga c'est que ça dans les bons ceux qui ngonga nous ezana desine wana te okoraté direct zala brancher sur des shows d'Enar TV pour la vérité ce que talingamba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV ota la réalité aimez commenter votre émission et zala qui abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala brancher ba émission ezakoya ciao.